ekoki korate te bulu yeke oyo etangisaka bino makambo ya lolenge na lolenge surtout mingi oyo bobosana ya mokolo ya lelo euti epai ya nani to découvrir yango ensemble. Eloko eza nango te bulu yeke nde kindoki kati na nkolo mbote na bandeko nyonso baolanda ngai na poser question na ngai na bulu yeke please nga komona ngai Marlon Muchele promoteur ya groupe Jefa nangi naloba boye Barbar aza muto oyo atekaka masanga na bar to aza muto akotaka bar mingi Barbar eza na deux sens muto akobia onso akomia onso barman donc est-ce que na pundesi na akobia onso barman muto ateka masanga Barbar eza muto ateka masanga na bar to ezali muto oyo akotaka babar mingi. Barbar eza muto akota na bar mingi te. Barbar eza neti muto aza moins sérieuse. Ndeko Abul yebisa biso Barbar eza muto oyo atekaka masanga na bar to ezali muto ya misana na ye kokende babar. Barbar eza muto oyo atekaka masanga te, eza muto oyo atambolaka na babar te, eza muto oyo aza un peu bizarre, muto oyo aza un peu bizarre ou aza incivique quoi. Yebisa biso Barbar ezali muto oyo atekaka masanga na bar to ezali muto oyo amesana kokende babar. Oui, merci beaucoup. Barbar, d'abord Barbar. Un exemple typique. Netio ozo présenter émission. Barbar wanande ayena d'abord pour nous déranger émission na yo. C'était un homme barbare parce que un barbare c'était un individu qui ne sait rien, qui est donc marché dans l'ignorance. Barbar ezali mutu oyo ateka masanga na bar to ezali mutu oyo akotaka babar mingi. Barbar eza kwa mutu oyo to makambo mo ande asama mo ande net kizengi obengele Barbar po azoyiba iloko azoluba te. Mama Anastasie tolingi oyebisa biso Barbar ezali mutu atekaka masanga na bar to ezali mutu akotaka bar mingi. Barbar eza mutu atekaka na bar te, azali mutu oyo amelaka masanga papa mazolanga nde Barbar. Mutu oyo atekaka masanga te, eza mutu oyo amelaka masanga mingi na bar nde Barbar. Bulu yeke plus ne tombera jamais, ça c'est l'original, parole du maître, ça parle plus trop. Quand on connaît, on connaît. Et quand on ne connaît pas, on apprend, parole du jeune maître. Bomoni ndenge bulu yeke ekotela bino na bandaku bolali na CP bokangami panzi même colonio sona bisaka bino awa pe biso na magazine Kin l'artiste to seraka na bino elongo yo pe ozalaka na bulu yeke na yo tinda kaka selfie na numéro oyo ezali affiché na écran bato bakomona yo malamu na bandaku pe bako répondre na bulu yeke na yo bosimba pe boyeba yango soki pe boyebaka te Barbar ezali nango mutu oyo atekaka masanga na bar te to pe mutu oyo amesana kokende bar te kasi Barbar ezali nde mutu oyo alobaka mingi azali sauvage pe azali non civilisé ye wana nde na français babengi ye Barbar. Merci pour vous comprendre pe bozwi leçon ya bulu yeke ya lelo kasi tozali na page rose oyo. Joyeux anniversaire et pas à Tom Skalombo, le président du Mercato ye abotama mokolo ya lelo ndeko Tom Skalombo tika nzambe azala na yo abatela o lisusu na buji oyo outi kobakisa kati na bomoi na yo. Édition ya mokolo ya lelo esili soki bosepelaki na journal yango bopesa merci na Jean Tumba mwana mobali oyo azali kosala mosala na ye na mayele pe bwanya
na nsima ya kamera tozalaki na ye moko Victor Jonathan Sukami ye nde moto abendaki biso bote mpo mona biso na bandako na bino soki na montage kuna tobosani te Moïse Mai Misapi Kisolokele elongo na Héritier Mbula Innocent Matengo ya ino bango moto bamontaki journal ya mokolo ya lelo elongo ya sika Maël ya sika honorable Jerry Biangani tobosani te honorable Charlie Mboshana Kumumboyo balobi bandalungwa consommons bandalungwa ye topesi ye bambote ebele. Tout travail mérite bien son salaire. N'importe quoi. Yo. Napiako. Otu nangulwe. A pengulu aloba na ete. O dunango. Magazine kin l'artiste. Balanda akaka. Ti na ti. Ngabino tokutani mikolo lobi po sala eloko. Te.